Parce que moi je me disais souvent que n'a que moi si et na ronanga so talinga bien rien à voir nande bataloba KPD bataloba ngoka parce que au moni mobali dans za ko incarner personnage mo boye bataloba ka bon mais na ronanga na incarner na personnage à moi si so tali maman balosombo APD aza maman balosombo parce que ngana za ya jeune finango donc voilà mais na kibomoto en dehors ya rôle na za kabrifi tembe oui, mais tant au succès yaka na bitumba faut la kaka prudent au prudent Tommy Batelaka on s'est réservé na ba makamu suisse ko bendo pemena liwa parce que soza na nzamba rotiko jamais omoni busala auto salanga so ezo simba parce que na respecta ba kolonga na kuta pour na zamona nzambe et pour succès bungi sa bato et mutamona ndetsa komia komita donc manquer bato ya kuta ngasiko da tikala jamais ko manquer mukolo so tali mutokanga ba président nyonso ya ba groupe ba yaya nyonso ya théâtre so tuni bangunga ba yebisa ote leki wana linda asola bien même na zangi bande génique na senga bayana nga Serge. Malheureusement moi non, moi je pense que na ko condamner bato ba longwa peut-être parce que kolongwa ezalaka na ba réalité est belée. En voulant trop gagner, on risque de perdre. Donc ba président mususu pe balingaka ko gagner pendant que bandeko bayaka wana pe basuta tant bazo jouer, bazo ba s'appelle plus, ba pe na ba famille. Alors nyonso pe za kolobate, mais faut la peka toujours na maîtrise. Donc moi je pense que mututo longwa kana raison na ye, mais ba ko longwa pressé ndeza ba bilo comment beza ko sala que au monde que place au ala koza kuta l'aise matango longwe sili. Bambote belé nzemba bina filé parce que moni ba nzemba musuba mise ba yembaka et puis ça na kanda pour nzemba yo so yemba o tu na question o mutu na na réponse nango parce que peut senga sko kanda yo na bande ko corriger bina filé yo mi nzemba belake na ebi bozo tuna zolandelon yo na ces questions buzoba ozoloba zane lo côté oni bino boyebite oni siko po mobile na ngati alanda nga yebelo kalanda te siko yozo yebisa eke na yebi bo otuna azobunda na njoto tazobunda na mulimo tokobunda na zote tokobunda na mo makopita bunda mingo mame anamo aleli boso to bunda mi mame ana aleli boso to bunda mingo isongolo www.com CL News TV, c'est votre chaîne, toujours dans le cadre de mon émission, La Palette des Stars, qui se présente par moi-même grâce à la Fabilouse. Autrement dit, la bouche et les trucs. Un grand merci à Kolon Zambé pour la protection. Un grand merci à Herma Sitadi derrière la caméra, ainsi que à Christelle Mamou et à notre papa, Papi Ndola Meso. Donc un grand merci na bafani na biso tout balinga biso, merci pour la confiance, pour la fidélité au bolinga biso. Sujet nanga lelo est important parce que invité nanga plutôt asa trop important. Tant dans le bar trop, c'est qu'asa trop vraiment important, c'est lui qu'on appelle la merveille. Et cette fois-ci asa Linda Kardashian oyo tsa bango nyonso mal à l'aise mulunge ba kopé maté ba finga ba pour la bonne maté. Bonjour. Ça va bien, merci. En plein tournage. Même si Moussala de Moussala. Donc, tu as tourné, donc tu profites quand moi, tu as fanatique, tu as se retrouver dans le bango. Bonjour, bonjour, partout Bozali, Balobi, bonjour, dans les boss, et Laurent Sokoko, les pétroliers, dans Katsalwanda, Bambo Tenayo, et Yanangai, Papi Matalatala, Matos, dans Katsalwanda, Bambo Tenayo, il y a Jojo Mandi qui m'a pata, voilà, grand frère propre, plateau Azali, en Afrique du Sud, Azalaka, en Nairobi, en Londres, partout Azali, Bambo Tenapesi. Merci beaucoup Linda Kardashian. Tozana yo tobeta masolo malgré toza temps embelete moi temps muke boni musala. Oui musala vierge. Nzamba osala ngolo ke simba tozanga kwanga te. Pour yem taper ça biso mayele osala musala ngo. Et nandimi pete ka sala erreur parce que mutu na mutu ana ba partie ya ba talent et partie ya ba ya domaine na ye o nzamba pesa ye.
donc domaine nanga ezali ko sexa batu ko sa bango plaisir na nzela ya musala nanga banzele sebele nzela prince ezali nzela mabulu ezali nzela sima ezali donc nzela liboso pe ezali menga na binzela oyo nzamba pesanga yango. Merci beaucoup Linda Kardashian. Bien biso nano idée no e utawapi parce que avant maintenant jouer toujours mobile. Maintenant subitement to moni boy Linda Kardashian. Nga subitement te sona ma besibi. Tu vois donc sona moi bien te. Ezaka ka ba inspiration tango lingo à la page, tango lingi batala yo, tango lingi ba lobelela yo. Salut bonjour merci wana fanatique nanga uti soki lukapa. Wamboka ne. Ba fanatique ba l'équipe belenza belimbisa. Donc boom sanga na nanga na loba na naviguer. Donc Nzambe tanga pesinga inspiration isenga ki pona za la page en fait. Pose à la page, il faut se créer. Alors nga na toujours présent pour nos super fanatiques nanga yango na elaki bango. Isongolo Mama olobi bêtise kenge penge pardon. Isongolo ouais ba fanatique nanga bo comprendre vraiment on a bandal là. Parce que balinga baya sauti pour toi il faut les caper na bambal en face à commune mais na espace Gisèle place toujours tourner bisonyoso na katia mboka la biso. Merci beaucoup tante Linda Mikolo babi oto sala mingi bantonting boni programme ni bozango na mouvement ya papa na biso mbalo sombo ya maman mbalo. Mezanga kate parce que chaque mardi, chaque lundi dans le cas toujours na Congo Web TV à partir à 21h on a Kisasa et puis mardi comme rediffusion na 10h. Donc lundi tozanga te bata la pièce d'abso ya sigatu tranango zali 7e bête après les crapauds. On est ensemble. Mais pour na programme nanga pe ona zakazaka libanda bana ya kabinda boye banazo ya kabinda na makasi ya yemoko la patrona Felicia Malonda. Donc bambote belé donc na Felicia Malonda ici kazali nazo ya kabinda boma mwanda kabinda na makasi na ye na sa production kuna donc bozelanga vraiment nazo ya bana ya Kisangani nazako ya Kisangani lisusu kande tolobaki bo comprendre makambo niveau zokende donc ngana zaka penza pour moni soki en actualité soki succès ali faut bimaka à travers parce que ba fanatique bazaka libanda bana bezo ba se caper à live mais ce que c'est nga mécène bato basungaka biso pour ba soutenir ça la moi ba producteur bazaka penza soutenir ya on a sepela na ba fanatique nga bazaka toujours présent ou présente pour na ko sunganga et ça ka moi bien quoi voilà. Merci ba yeba ko s'abonner Linda vraiment chaîne YouTube na ye ezongeli makambo ndenge zalaki parce que pendant que ça va vidéo sous trop parce que raison technique tout ça la rapport gagner un jour ce qui monétisation exact tout ça ndeni pendant que os dépenser maintenant moi c'est bon vous s'abonner na Linda Kardashian TV et puis na deuxième chaîne nga Bisou Bay TV vous amamba bien. Merci tante Linda. Est-ce que c'est censé soko yebani il faut ko makaka leader au former groupe na yo? Moi je pense que non. Pourquoi je dis non? Au occupé qu'on s'est retrouvé ici qu'à Ozali, exemple nga. J'ai fait presque 18 ans et demi dans un mamba le sombona longwate. Mais dans un prisonnier ce qu'on s'ala qui dans sa groupe. Et c'est nga na kozanga bato. On attend à Daniel Massaro. On a PC Mbot à partir à Los Angeles. Daniel Massaro, bonjour à toi. Balobi grand prêtre. Babi Gombe na Gombende makambo. Daniel Massaro na PC Mbot yé motema malamu azakanango. Donc motema malamu moko featuring local Laurent Sokoko. Ozomona Laurent Sokoko o asala ke nata mona Jeep à Valero na kobosa na kaite na kolota kaka ye ndenge zalaka. Donc c'est ça quoi. Ba fe nanga ba Jojo Mandiki ma partage jamais batika ngai. Hein? Maintenant, tonti Linda okolo banini par rapport à baninga. Excès ya tatami voilà, na ba groupe na bango pe, ba na bango ba umelte ba longwe et comme il marque. Mingi na judo à part judo, moni so mo sna mbal ba pe na mbetu pe ka tatami. Parce que tatami ozolo be mo sna mobali to tatami ka ya tatami. Tatami que avant le canal groupe nangai voilà, faut le canal tatami avant na tayo boye, tatami abattoir kandolo bi cybercafé. Malheureusement moi non, moi je pense que nako condamné bato ba longwa peut-être parce que kolongwa izalaka na ba réalité est belée. En voulant trop gagner, on risque de perdre. Donc ba président mususu pe balingaka ko gagner pendant que bandeko ba yaka wana pe ba souta tant bazo jouer, bazo ba ça pe implice, ba pe na ba famille. Alors nous sommes ya kolobate mais faut ça la pe toujours na maîtrise. Donc moi je pense que mututo longwa kana raison na ye mais ba ko longwa pressé ndeza babilo comment boza ko sala que au monde qui place au ala koza ko talaise matango longwe sili. Et puis, il ne faut pas oublier que tout le monde n'est pas leader. Donc voilà, il faut que vous allez vraiment
na fond moko boye kozala vraiment convaincu ne lokozo sala et puis ozala orienté peut-être na Nzambe orienté à diriger yo apesa yo vision en fait c'est ça. Merci Tanti Linda baloba na biso ke esu mutabane ko jouer mobali une fois changé a comme kolata ba robe maputa a finira toujours par kokoma PD mais tant que quant à moi na bien que Tanti Linda o bino boyebi na scène en dehors ya wana briefé la merveille on a naïbi depuis longtemps o azalaka je sais pas par rapport ya idée ya batu o longola bango ngona mutu bakanisa o bakanisa te na ça vraiment n'attend ya kokotsa batu eloko mona motete parce que moi je me disais souvent que na ko moi si et na ronanga so talinga bien rien à voir nande batalo ba KPD batu baloba ngo parce que au moni mobali tanga za ko incarner personnage mo boye batu baloba ka bongo mais na ronanga na incarner na personnage à moi si so tali maman balosomba PD aza maman balosomba parce que ngana za ya jeune finango donc voilà mais na kibo moto en dehors ya rôle na za ka briefé tembe oyet tatamika oyet oh kasi yo moto otuna yo ndesi ko ndo comprendre que na pena ni herbivore na noko non c'est pour rigoler hein na ce qui na kaka na profiter ko pesa mbote na Philo Lumingo Aigle Jaune place Azali Irène de Demo sœur nanga Myriam de Demo et puis Karine Luzolo bambote place Bazali donc belle biche mubunga bambote na yo Clémence na bossa na hotel na diankuna moka jimo mpeka na nemi bambote beli voilà ozana colonie na kichilu beaucoup nga nazali Yesu. Pourquoi je dis ça? Nazana ba fanatique ya bayaka, ya ba Congo, ya bandibu. Na kolinga tena lo balem suna za ekolo boye. Batu ba yebi na bango. Voilà. Au moins ba yeba ka identité na yo. Yeba ke na congolaise. Mon ba nga briefer à congolais. Merci beaucoup Tanti Linda. Au sein de 18 ans na musala ngo meno par rapport donc 18 ans et demi félicitations na yo. Merci beaucoup. Ndesko baloba na monde na bino vraiment jalousie eza trop. Na habité so de jokuta na. Jalousie ezali mais tant au succès yaka na bitumba faut la kaka prudent au prudent tomi batelaka se réserver na ba makamu suisse ko benda pemena liwa parce que soza na nzamba rotiko jamais omoni busala auto sala ngaso ezo simba parce que na respecta ba kolonga na kuta pour naza mona nzambe et pour succès bungi sa bato et muta mona ndetsa komia komita no manquer bato ya kuta ngaso ko datikala jamais ko manquer mukolo so tali mutoka nga ba président nyonso ya ba groupe ba yaya nyonso ya théâtre so tuni bangunga ba oyebisa ote leki wana Linda asola bien même na zangi bande génique na senga bayana nga Serge oyebika so régler bande génique yo régler wapi yo régler depuis na makanisa ndo leso bina régler na fumbwa babi na ngala sura kutena na tunu njembo moyemba mikolo ya bina filet Tanti Linda na mobali mo ya pemba za ba tatouage belé azaka mbali na ngakala meto kabwana likobe mignon mikiliste lol omoni garçon de sane publicité ya mignon mikiliste lol o bogar na nda ko kumisa likobe mona bandala tongo ya kola ngiringiri te yebi na bandal so lingo ba sango tout dashi dete mulopwe webi Fatimata wana sikoyo la grande dame bayemba Fatimata je suis tombé, je suis tombé, je suis tombé, je suis perdu, je suis craqué, je me suis divorcé, je suis perdu. Fatimata, la grande dame, maman na bébé Ranchanka Taléa. En tout cas, makambo sala ka osana bana. Moi na plutôt. Aïe aïe aïe, na botat, mamnyo zoloba ya, ngulenga na vierge. Na bota, na viergité. Pesa na mbote na bana. Ronchandis Catalea. Fia papa. O tcha-tcha. Maintenant pour la chanson Oyemba Mikolo, n'habite naemba kaozo ngisaka tondene. Ndembo abina filé wana naibiti vraiment. Ya Willy Mouchena abina ngaleki nango ozandoki. Na bia Willy na se nini yango. Abi menze babina filé menzimi wayemba te. Sonse bosa be fo komisa nzembo. Na pesi mbote na ted tendai maboko bank. Lookete for monétaire place Azali bambote belé. Nzemba bina filé parce que moni ba nzembo musuba mise ba yemba ka.
et puis ça na kanda pour nzembo yo so yemba otu na question o mutu na na réponse nango parce que peut senga sko kanda yo na bande ko corriger bina fili yo mi nzembo belake na ebi bozo tuna zolandelon yo na ces question buzoba ozoloba zane le côté oni oni bino boyebite oni siko po mobile na ngati alanda nga yebelo kalanda te siko yo so yebisa eke na yebi bo otuna era kande wanda. Merci beaucoup, ma chère internaute. Ah bon, ça soutient, pardon, t'es desserré. Vraiment, ils ont bien. Ah, donc c'est lindo. Ce qu'on aime, c'est pas grave, bien filé, hein. N'importe quoi, Willy Moussena, joyeux anniversaire, naïm. Ya Willy nangai, Mousseni nangai, olongolanga motamawa, okomisanga motesengo. Ya Willy Mousseni, mon bébé, pourquoi tu me manques? Eh ya, pardon. Bila fila missing, ça c'est bon. Bravo na maestro Fabricaz. On dirait Minata, n'a qu'à essayer. Asal Moussala. Eh, beau ça franchement. Depuis que nous avons déception ni nos joies, et au monde a ça comme des avantages, il fallait pas dans ça. Déception comme telle, les acabas regret, il y a comme on a somme de salé le bien, au long du maïe, au préféré qu'on finga yo, kasalem c'est matsayo. Alors que zapena yango te ndetolo baga pa maswako et ya oki bien de la boîte pas maswako yo libanga sala ndebwe bébé ça va ça pas maswako Ma vie sexuelle non ça va bien papa XX c'est bon papa yena jawe mikolo na jubenga XX ma vie sexuelle ya komi nango akoka sentimente ah azobunda na nzoto tazobunda na mulimo tokobunda na nzoto tokobunda na mo makoti tabunda minjo mame anamo aleli boso tobunda mi mame ana aleli boso tobunda minjo isongolo anamo na makolo tobunda minjo bravo l'artiste franchement c'est le cas bien signé faut mettre. Merci beaucoup que ton âme repose en paix. Eh papa boni bonanga kufa kasi eloko lubilinga wana nini bana mpe oh kasi eloko lubilinga merci l'axi peti kimia sonande kwa ya liwa limbisa papa bina filé place jali dropper nzau bambote belé et puis bon on a bosanité capo c'est da capo ya mado Ibrator mpiana bambote na yo pomba nuance dépliquant ayembeli Ben Willy le Gabonais Ben Willy le Gabonais c'est-à-dire na pese bambote sika zali Ben Willy le Gabonais au Katinga Singa Street Njababe ya Ben Willy le Gabonais balobi Brunel balobi Brunel si ya Ben Willy le Poutou la Gabonaise Ben Willy le Gabonais oyebele kunini babombeli ye yonde Willy nanga la yonde bebe yonde Ben nanga ye yonde mama yonde Brunel nanga yonde palala mama e Ferrari yonde chéri nanga ye na sentiment bon nalingaka bino mingi napesa ta mbote pa boss Carlos Osvaldo ya mama Dieno Kamba et puis napesi mbote pa Fabrice Mola ya Sorgan Tseka Fabrice Mola bambote na yo pala soja 8 nono a milo so na pioto kanchanet na langwe et puis napesi mbote so na Serge Libumu munene pasteur patron bambote na yo pala sojali sinde bazawana libumu pe kidia nango facile massage nga moko o bano saleni ko niyo mulaye libumu o niyo mi et puis napesi bambote belé tolo ba pasteur patron tel libumu loko simambali osombo ozwa idete soka tiaka ngope biloko okoyeba te
Vous comprenez, Bisso, ça se passe toujours comme ça en plein tournage avec Papa Maswaku. Donc, ils allaient en Dengwana, comme Botebena, Batubalinga Bisso, Balobi, le boss Laurent Sokoko, les pétroliers. Le boss Laurent Sokoko, les pétroliers. Il y a Jojo Mandiki, Mapata. Il y a Jojo Mandiki, Mapata. Balobi, Yondoza patron, Yondoza boss, Babi, boss aloba mingi te kande ozalaka on ande Laurent Sokoko aloba mingi te. Donc président Daniel Massaro, balobi Daniel Massaro Daniel Massaro Massaro bana gombe na gombe. Daniel Massaro na ebité et bongo sikoyo tête tenda luke tu fais mon international. Yesa lobi loka ke non ba benga yo. Tendai. Ya tika. Limisa. Il s'appelle toujours na liso. Limisa. Akoka boete na fingo pambe. To bandaki bien. Papa. Pokoto finge bembe na makasi. Ngape koto finga mama na makasi. To finga tata na mama na. Ya le bisu bai. C'est le moko. Merci beaucoup, c'est bien. Tout ça toujours notre tante Linda Kardashian et papa Fali Maswaku va filmer, voilà, on continue à dédicace nae. Entre temps, tante Linda ebisa biso parce que wana ebisa biso ba des avantages malgré si c'était papa Fali Maswaku à côté ambiance ya plateau, comprenez-nous un peu. Plateau, boss Yaniki Mawanika. Boss Yaniki Mawanika na mchili wana Yaniki Mawanika. Donc il y a un conduit premier il faut qu'il y a quartier mchili au quartier 2 tina quartier 4 place c'est da kapa uta boss Yaniki Mawanika bambote na pala socialité la linda yo bengisa babengisa et ça bien ya merci je vous laisse hein merci bisous bye je t'aime XX bon niveau peu papa. Merci d'avantage pour comprendre bien c'est la cabo en plein tournage puis on a absolument ça ranking on a bandé konanga il y a nanga Claude Shepa Bambote Belé mon grand frère propre Claude Shepa il y a nanga motema merci na bola mon so ba conseil na yo mo kem nene ndeto lobaka kana ndenga idéologie ba avantage ça quand même sur lelo naza o nazali tobite que tuzana ngo ya koleka so lelo tozanga ta kwanga te tozomona ba Daniel Massaro tozomona ba Laurent Sokoko ba ya Jojo Mandiki Mapata ba ya Willy Musheni ba vieux nanga papi matalata la matos ya nanga ba oncle Jedoka Luyen na kata loin des à travers musala o donc ngande na yeba ko protéger ba relation nanga pour ba relation ça qui tout se retrouver c'est ça. Merci tante Linda. Pesa biso une différence entre Brifi la merveille na Linda Kardashian aux alelo. Non, Brifi aza mobali, asala makambuti lelo po asila tata toujours. Ezaka tremplin, ezaka musala oyo tozo sala kaka batutu bayebi. Brifi aza na ye, Linda pas aza na ye. Et ça dépend de ce qu'on a mutu a bengi so na film là msala bina lingo za Linda Kardashian. O pa lingi Brifi azali. Donc voilà. Merci beaucoup, tu pries? Ouais, je prie, na priya na bima. Pas Bruno Likobe. Ya Fatima Tabri. Wana mutu nanga. Longona bambuni nyama on doki wana ndoki kolanda te ba lokae. Ba la tournage m'a dérangé nga. Bo comprendre ba fanatique na bolinga pe boye. Bo sa loka bozo boye mais bozo sepela. Donc voilà. Donc ndena lobeka na ndolo banini okutuma soir kupina pinga kanda tata na nyama. Ndolo bani. Na priya na bima. Biso pena 100 tout ça tout. Ya wenzambe mozuna ngoya nyonso azalaki ina ba journaliste mikolo nzambe. Elo ni neza kuna na bima. Ya nzamba lekini yoso foza koto ba bondela nzamba solo. Tozana ba Bible mais toye bande ko bondela te mais soke kuna ba la soni ba bondelaka. Et puis nzamba zali. Mais ba musulman pe bon. Te prends mes attenga la plexité so sambela na musulman ke ne musulman protestant ke ni protestant mais mutu na mutara convaincu ne sika ozo sambela. Netinga na zo ni ma place no sambela pona zo mona clair. 18h30 pene ya mama Mbalio elo nini mama Mbalio sala yo regretta. Oba opena ça zaki parent nanga te. Mais malheureusement les appels bon na kolobona na TVT. Po yebinde batu bo yambela ngote. C'est mon papa. Est-ce que papa oyanga poso na za lelo briefer za po ye nde muta salanga. Est-ce que ngana ki lo makambo ngopona zwani. Bisous bye. Merci beaucoup. Un peu de conseils na papa Mbalio. Na motema ne bien zala nango. Na linga ko mingi na bi kozaka mtakanda na bi kozaka show mais papa zalaka motema monene na ba émission
na makambo nyonso to normalement so na pesa papa conseil cause na télé te mais zaka ke po bato ba mona pe ke na lobaka po mutaka mutu ninga pe na koza na berere nde papa koza pe na berere donc voilà bato bazaki desi peut-être na émission moko le kaki mikolo to le kaswa déjà pour na papa boyebi te peut-être ndeni makambo bandaki kimi ezali donc voilà bisous bye Tanti Linda pene pena papa toujours aningi se moi zayo muke peut-être na langage na nini bozwa ke onkande bozwa oyebi ke bato ba bomisa biso mikolo mo mukeza ba fan na ebite so comprendre et bongo bino ba chroniqueuse te biso te ba biso ba fan basala biso bien sûr que oui mais ba edara biso te na yebisio ba edara biso te na basala biso zanga ta kwanga te bien sûr que oui mais na conseil penza to msusu grâce no finga ke muto neza mabeko finga dépenda kape na bato oyo bazotala yo babi non yeza caché na yende tinga ba fanatique nanga baza ba fanatique mo balinganga naza na droit sala erreur te et na droit pe non sala erreur te balinganga na bolinga solo voilà tu as des ennemis oui na mukiri mutu na benemi surtout ndetinga botani mais benemi yango tu sais pourquoi nzamba lolo azali bango na banganga biso na losambo sko yo nganga yo kota bandako na nga mutu na sambelaka totana na leki pour ce qu'on meki nzambo anga kotelinga. En tout cas, merci beaucoup, Toza, Kokoma, Nasuka émission la biso. Ok, d'éducation. Comprenez, chers internautes, chers abonnés, Nazu en plein tournage. Ma fanatique, on a passé Bambote Belé, Didier Mbala, na Paris. Merci, Naba Bola Mounayo. Didier Mbala, na Obosa Nayote. Daniel Massaro, Balbi, président. Ya Gombe na Gombe. Nakobo Sanate, héritier du Well. Balobi, la confiance du chef, le financier, héritier du Well. Sans oublier mon pêche-pêche. Mon bala mouindou, squazara kovo. Mais attends, mon pêche-pêche. On a bureau. Il y a Daniel Massaro. Linda Kardashian, Daniel Massaro, Mingi. Après ça, non, on est banni, on a appelé. Ya. Na yebi bozo tuna na zolandele nini bozo loba azane lokoto Daniel loko azana ngo Massaro Daniel ngabo kam na yebi ya joto mandiki mapata aloba mingi te yalinga tena benge boss yalinga benga nga yaya merci na ba makamno so bunda pona lekino ya joto mandiki kala mingi tena ke sexa live les boss Laurent Sokoko les pétroliers sponsor officiel pour Salakao. Tanti Lindoko pesa numéro. Domingo Aigle Jaune. Voilà. Numéro nayo na ba. Numéro c'est plus 243 89 633 0667. Bisous bye. Bisous bye. C'était bien Tanti Linda Kardashian babi yende. Ah là ça bango tomber ba pour la bande du matin mais cette fois-ci on l'axi bango baza et l'autre pour bazarane l'autre côté. Un grand merci à Christelle Mamou babi moi si à papa Papinto la maison. Un grand merci à Vanessa Moussaou la poitrine électrique ainsi qu'à Herma Sitadi derrière la caméra. Un grand merci à Gauloir Maya la babi les réalisateurs en place. Donc merci pour la confiance, la fidélité, la suggestion na bino neto lingaka. Suggestion commentaire neto lingaka, babi mikolo j'ai des perruques qui kaka so moninga na ba tissage ya sika ba coiffure sika. Oyo le ki sa une semaine sans que au changer tissage, babi adresse zaka moko. Donc ikato wangata chez Lisa Mouswamba. Salon la couronne donc babiso ok wana okuta ba ani airbag ba bijoux ba te belé ba lamba yo ba sala yo pour commander grâce makula zara soin des visages ba perruque ba tissage et tout na bango un grand merci à Faïda Ramazani Rosim Bombo à Landrino Gomez ainsi qu'à sa femme Karine Gomez depuis Paris et pourquoi pas à Chico Depiolani babi papa je t'aime. Papa, je t'aime 3 fois. Papa, Banaye. Un grand merci. Un grand merci à Colon Zambé. Abonnez-vous massivement. Boza jamais déçu. Ceux qui boza na iloko koloba à partir à commentaire déjà. Torozwa déjà ba besoin na bino ou ba numéro na biso ba tsaka wana na ba bande d'écran na ba téléphone na bino na ba ordi na bino. Boza grâce makola boza Vanessa Moussaou. On se retrouve prochainement. Bye.